Journaliste, merci mingi pona motuna mwa yo pona intérêt na yo oye kotuna ngai naloba po bandeko bayoka eza likambo ya mawa pasi pe mawa awa na RDC biso tokanisaki alternance ekoti makambo echange tokomi na makambo mosusu masolo mosusu respect ya droit de l'homme oyo toza koluka ke mboka na biso ekoma état de droit mboka oyo ezali kotosa mibeko kobanda na mobeko likonzi ti mibeko miso mboko eza kotosa mibeko pe koluka kotosisa mibeko kasi lelo tomoni ete ndenge tokanisaki ete mobeko likonzi ndenge elobi ke liberté publique bolingi kosala marche bokomi mukanda epai ya bakonzi baye kosécurize bino bakonzi bakomaki mukanda tokanisaki l'état congolais na moi ya lelo akoya kosécurize biso tosala marche pona marche na biso kolandisama na mukanda oyo tokabolaki ope topesaki yo papa journaliste tolobi toza kotambola lelo le 17 mokolo Lumumba akufaki héros national martyr indépendance ya mboka oyo banda ye akufi bamartyr bazokufa ti lelo epuis mboka na biso bazoluka kokabola yango biteni na biteni toboyi balkanisation ya mboka bakatakata mboka na biso tokundoli baliwa nyonso ya bandeko na biso bazokufa mpona makambo oyo etali mboka na biso kasi ekomaki biso kuna na masina Pascal isiki efale tobanda marche na biso ntango misa masili papa président élu Martin Fayulu Madidi abimi po tobanda marche e polisi ya ye baentoure ye basengi ye akota na mutuka na ye na bango baencercle ye mituka ebele ya la polisi ebele bake na ye suka marche ezalaki biso totambola na makolo na président Martin Fayulu liboso biso pembeni na ye na peuple to police na Fayulu nde batambola suka marche ekomaki Fayulu président Fayulu na jeep na ye police encercle ye entouré ye bazokende na ye malembe marche ekomaki ya la police na président Fayulu ngande na kotuna sikoyo yo journaliste na batu balandaki na peuple marche suka ezalaki président Fayulu président élu na la police na bamituka na bango baza koescorte ye marche ekomaki nde yango wana marche motorisée président Fayulu avec la police de la RDC. Mais balobi ki bakadre ki te président Fayulu bakadre ki pona ba incident et salama pona ba désordre. Eza bongo te président Fayulu a programmaki président Fayulu na biso programme ezalaki na ye na biso na makolo une deux totambola na makolo ti tokende kosukela na esika ya monument ya Patrice Emery Lumumba héros national martyr de l'indépendance wana nde asakola mwa maloba muke na tina ya mokolo ya lelo ya le 17 janvier ezalaki te ke police nde asala marche motorisée na Fayulu. Excusez. Moni wana eza ba marche kaka ndenge bo marchaki mwa mabele mwa ba poussière yango na gaz lacrymogène ebetaki ntango président Fayulu abimi na messe
po te marche banda babeti lacrymogène bapanzi biso topanzani bazwi président Fayulu bandi kokende na ye marche ekomi nde ya la police na président Fayulu bazokende police batondisi police na balabala na église Sainte Famille batondi ebele na nzela ebele na meme kuna na ekekwa Lumumba bapolisi ebele na ebele papa journaliste changement yango tokanisaki tomoni ke tokomi nanu te. Maloba nanga asuka la lobi ke changement tokanisaki ke tokomi nanu na tango ya changement te, tokomi nanu na état de droit te, tokomi nanu na tango ya liberté publique te. Toza kaka na makambo ya kala oyo ezalaki kotungisa biso. Omoni ndenge nalati elamba pembe na mutu. Ndenge nalati elamba pembe na mutu papa journaliste ndenge omoni na mokanda ya mbela tolobaki tokolata elamba pembe na mutu mpona kolakisa deuil kolakisa indignation na biso changement ekoti nano na mboka na biso te bamartire bazaka kokufa yango wana tolataki elamba ya pembe na mutu boye mpona signe matanga bandeko bazokufa ya Lumumba banda akufa bamartire bazaka kokufa nde yango wana. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Vice-président Essili. Merci. C'est moi